ministre la justice alobi kuluna nyonso tout akozala exécuté na peine de mort, soit bakobete masasi soit bakodembika ye. Nini ezali impression na yo? Bon, on a koloba bakuluna bana nyonso tout eleka oyo tango babanda kokanga bango babanda kotia bango na ba prison, mais ezalaki solution te. Mais ye nde aye pe na oyo peut-être kozala solution eza moi likolo ya solution ya kokanga bakuluna kotia bango na baboloko ke babanda koboma bango. Mais eloko oyo ya koyeba pe eza ye moko alobaki ke justice eza bien te wapi bakoya koboma lisusu bana ba innocent nde problème. Mais moto soka boto moyibi akozala kaka moyibi, solution eza koboma bango po soki bazoboma bakuluna eza lokola eza bazodiminuer nombre ya bamiyibi oyo ngonde motamba akanisi ke oyo ekosala ke banditisme esila ekozala peine de mort. Peine de mort déjà est annoncé. Pour nini bakuluna wana bakotika te. C'est-à-dire que bazobangela ngo te. Premier kuluna ezaka kozanga eloko ya kolia te kozanga musala te. Ezaka ke moto pe ya botamaki moyibi. Est-ce que awa en Afrique du Sud bisika tovandi banditisme ezalaka te bakuluna bazalaka te? Est-ce que babomaka bango ndenge ministre la justice anya boma ya biso bakuluna to jeunesse na biso ekoti na nzela mabe ya kuluna? Awa banditisme ezalaka makasi mpona ngai nakoloba ke elekti na oyo ya Congo. Mais sikoyo kokanga babandi wana kotia bango na prison epesa solution te, epesa solution te. Jusque là banditisme ezalaka makasi awa. Batata, ba maman, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wabino, Patrick Chimanga, tata mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Toleki mbala moko na maitokolobela na tosolola na politique na biso ya lelo. Tozali na kokende kolobela peine de mort na kati ya République démocratique du Congo. Tozali na kokende kolobela ministre la justice Constant Mutamba elongo na gouvernement Soumino o ezali régime à Félix Tshisekedi Tshilombo pona peine de mort o bango balobi bako appliquer ngo pona bakuluna. Est-ce que kuluna nyonso to azo mérité akufa na peine de mort? Est-ce que bato nyonso oyo jeunesse congolaise oyo bakangi lokola bakuluna bango tu baza réellement bakuluna to ba innocent baza na kati? Est-ce que peine de mort ekosalema na justice na biso ya Congo oyo tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi ki ezali malade, alobi ezali malamu te? Est-ce que peine de mort ekozala appliquer na justice ou ezali malamu te selon tata mokonzi ya ekolo? Peine de mort contre bakuluna. Est-ce que peine de mort ekozala appliquer na ba magistrat oyo ministre la justice Constant Mutamba alobi ke baza ba corrompi? Est-ce que peine de mort gouvernement ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ye moko na ministre la justice base ko respecter droit de l'homme? Est-ce que bato droit de l'homme bakotika bango basala o bango balingi basala? Yango na kokende na kosolola na ba Congolais ya diaspora ya Afrique du Sud. Tokotuna bango mituna bakoyanula biso et tokomeka ko débattre yango malamu. Personnellement nazali d'accord te na bakuluna, mais banani baza bakuluna? Bazali bana na biso ya basi, bazali bana na biso ya mibali, bazali jeunesse congolaise. Nani azali na responsabilité ya kopesa jeunesse congolaise futur pe espoir? Ezali l'État congolais. Est-ce que l'État congolais azali kosala ngo? Tokotuna bana mboka bakoyanola biso. Ba parents
bozali pe na rôle munene ya kojouer na kati ya bana na bino. Avant mwana azwa éducation na classe, avant mwana azwa éducation na église, esengeli abanda kozwa éducation na kati ya ndako epai ya tata na mama. Eske bino ba parents bozopesa bana na bino éducation ya malamu polobi bazala utile na kati ya société? Tokotuna ba Congolais bakoyanola biso. Merci mingi, tokutani pona développement. Te mwana mboka. Bote Patrick Chimanga. Boni santé, tala bango nanu bakotala okuna, boni nanu santé. Te santé za bien, santé za bien. Akayopé boni santé. Non, biso pe toza malamu, naza malamu biso surtout. Na banzi batata ba mama bande kwa bolingo, ba misusu kati na bino baebi mwana mboka, ba misusu pe baebi ete. Alors pona baebi ete, tokotika la moko ami présenter lisusu po bae mal. Kombo nanga eza Rocky Kalonji. Naza moko ya ba Congolais bafandaka en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Tozali na mwana mboka Rocky Kalonji, o azali habitué à mayangani na Politique TV. Avant d'aller en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Bonne année 2025, les sous mwana mboka. Merci Makasi et bonne année POP. Merci. Bonne année 2025. Ezali malamu par rapport à 2024. 2025, tu es bakaka, biso so yeba que janvier ezaka mois passé. Mais de toute façon tout le monde est le janvier et ça moi quand même bien par rapport à janvier ya ba année mosusu. Merci mingi mwana mboka, mais nako garder musika te nako kota mbala moko na sujet. Na bengeli wa poto solo la sur peine de mort oyo ezali appliqué na kati ya République démocratique du Congo contre jeunesse congolaise oyo baponi kosala banditisme oyo babengi bakuluna. Est-ce que Maye, ministre de la justice, alobi kuluna nyonso tout akozala exécuté na peine de mort? Soit bagobete masasi, soit bagodembika ye. Ni nezali impression na yo? Bon, oyo nakoloba bakuluna bana nyonso tu eleka oyo tango babanda kokanga bango babanda kotia bango na ba prison mais ezalaki solution te mais ye nde aye pe na oyo peut-être ekozala solution eza mwa likolo ya solution oyo ya kokanga bakuluna kotia bango na baboloko ke babanda koboma bango mais eloko oyo ya koyeba pe eza ye moko alobaki ke justice eza bien te wapi bakoya koboma lisusu bana ba innocent des problèmes mais wana ezaka mitune oyo tokotuna ye pe po aza déjà wana ngana yebi asali déjà ba quelques mois ou bien ba année asa déjà wana peut-être assez abongisa justice comme bien yango ndi azwa décision qui to banda na makambo ya peine de mort wana. Merci mingi mwana mboka batata ba mama bande kwa bolingo boyoki ndenge mwana mboka a répondre mais yebisa biso nanu est-ce que awa na Afrique du Sud bisika tovandi banditisme ezalaka te bakuluna bazalaka te est-ce que babomaka bango ndenge ministre justice alinga boma ya biso bakuluna to jeunesse na biso ekoti na nzela mabe ya kuluna awa banditisme ezalaka makasi na yebi pona ngaya nakoloba ke électe na oyo ya Congo mais ce que kokanga babandi wana kotia bango na prison epesa solution te jusque là banditisme ezalaka makasi awa pour bakanga bango pe bachanga ba prison après babimisi bango epesa solution te mais il faut c'est-à-dire que ce que solution ezate na ba décision bozui c'est-à-dire que décision wana ezokoka te il faut que bozwa décision oyo koza likolo ya ba décision oyo bosi bozwa yango na monique yango nde mutamba akanisi ke oyo kosala ke banditisme esila ekozala peine de mort. Peine de mort déjà est annoncé. Pour nini bakuluna wana bakotika te. C'est-à-dire que baso bangela ngote. Premier kuluna ezaka kozanga eloko ya kolia te kozanga musala te. Ezaka ke moto pe abotamaki moyibi. Po biso stu awa ezate ke bato stu oyo bazaka na bamongo te bakenda koyiba. Ozomona. Lokola nga lokola oyo basotala biso wana. Pour nini bakoma bakuluna te. Tozana nyonso te okomona pe atana Amerika kuna misala eza biloko stu eza bato bautaka ba Afrique bazokenda Amerika koluka misala mais bazosala mais pona nini bituna pe pona nini na Amerika bakuluna basa okoloba kaka ezaka ka po misala eza te. Donc pona yo mwana mboka solution oyo kosala ete kuluna esila na kati ya Congo selon ministre Mutamba il faut ko boma bakuluna soki to comprendre bien ko peine de mort peut-être en français mais tolo bango na lingala ko boma bango par massage to ko jembika bango wana nde ko silisa kuluna na kati ya Congo moto saka bote moyibi akozaka ka moyibi solution ezaka ko boma bango po soko bazo boma bakuluna eza lokola eza bazo diminuer nombre ya bamiyibi oyo eza important eza
baoyo oyo bayibaka ou bien baoyo bayibaka biloko na bango eloko ezaka moko oyo ya kosilisa soki bobomi bakuluna te seye bakuluna wana bakobomba population eza important eza ba population eza bakuluna te bakuluna eza mieux kaka kobomba bango poso tango baso bomba bango baso diminuer pe nombre na bango ata soki bakangi bango ndenge nini moyibi azaka moyibi bakokanga bango bakosanga la présence soki batiki ya kokende kuyibaka kaka mosusu wana ezaka solution te mais mwana mboka toki yo bazoka yo ndenge ozoloba mais bakuluna wana bazo faire partie pe na population ti baza bana na biso ti baza bakuluna ba américain te baza bakuluna ba chinois te ba indien te baza kaka bana na biso ba cousin na biso bana na biso peut-être oyo baponi nzela wana ya mabe mais tango bakoboma bango sikoyo tokomona peka ba mama bakobanda kolela tikoloba ke non gouvernement Tshisekedi ezo respecter droit de l'homme te ekomi koboma ba congolais na ba oye moko alobi ke eza malamu te ezobela ozomona te ke kopesa mbutu na kati ya bakongole na kati ya bamama puisque soki babomi 3-4 kuluna oyo bamama na bango bakolela est-ce que bakoyoka explication na yo ke bana bango bazalaki mabe po mingi balobaka bana na biso baza ba innocent mais yeba ke soki babomi kuluna te kuluna bakobomba population siko bango baza important eza population eza bakuluna eloko bolamu quel que soit ata soki bato nyonso balobi ke eza mabe soki ezaka bolamu ekotikala kaka bolamu ntango toyaka koluka mosala motamba aye kosala mosala ayaki te ke aya koyoka biloko bato tobasalisa ye aye kosala mosala obi aya balinga ye aye kosala mosala ye akosala kaka oyo yamoni ke eza important eza na bénéfice ya population ozomona mpo soki botiki bakoluna population nde ya kokufa soki botiki population bakoluna nde bakokufa fo kaka moto moko akufa entre population bien koluna mais nani akokufa sikoyo. Donc selon moi Nambuka il faut que boma bakuluna pour na sauver population wana ezali ko engager mais moi Nambuka koboma bato ezali mabe o bakuluna bazo sala ko kata ba mama machete mama azoteka matembele pona koleisa bana ba kata ba machete bazo bebisa eza mabe mais sikoyo bakuluna politique oyo esengei o bazozo ba responsabilité pona kobongisa vie ya bana oyo kopesa bango misala mais bazo sala ngote bazo iba ba million na ba million bakokota makala une semaine 2 semaines ba bimili banda bango pe baza bakuluna politique basala bango nini baboma bango batika bango ezo dépendre kaka na ba mibeko ya mboka soki moto ata soki aza politicien ou bien aza na bambongo soki asali eloko ya mabe ezo dépendre kaka na ba mibeko ya mboka soki ozotinda ke ifo ye pe baboma ye bakoboma ye kaka yango nde ozomona bazolusala effort kaka babongisa babongisa justice ezala bien soki bakangi moto bajuge ye par rapport à mibeko ya mboka ezala te ke moto apesi mbongo batiki ye asali boya atiki ye mais oyebi ke des fois biloko mosusu to comprendre te na makambo ya ba justice ezalaka ke moto akosala na mbongo na ye mais c'est là baloi na biso moto akopesa pe mbongo bapesi liberté provisoire mais soki tomonika libanda bakolobaka ke batiki ye mais tozoyeba te ke na quelle procédure basalaki po moto nazala libanda. Merci mingi mwana mboka batata ba mama bandeko bolingo bozoka ndenge mwana mboka ako yanola na bwanya pe maele azali kopesa ya ye opinion to makanisi na ye o nyonso tu ya koloba izo engagé kaka ye mituna ezali ya biso biano ezali ya bakongole mais mwana mboka koboma bakuluna ezali punition mais solution ni tokoki kosala po toboma bango te to utiliser bango to monaki na ibandeli ya renya mwana mboka tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye komema bakuluna o komema bango na kanya makasese ko former bango oyo tomoni pe parmi na bango bakomi utile na kati ya société bazo sala baban ya bana na classe ba miso bazo tambwisa ba train pona nini te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement na ye na ministre de justice bako bakaka na ligne wana olie baboma bango bamema bango ba former bango nini changer. Donc solution ko former bango esimbiti ya ko bomande za malam ya mais soko tali procédure ya ko kozwa ba kuluna kotinda bango na kanyama kasisa wana ibandaki te pikalate soko tala soko na tuni yo na terrain soko ki kuluna isili
et c'est ce qui kuluna te fallait que luka kaka eloko mususu ya kosala oyo kosala ke esisa ba kuluna omoni ke depuis baloba makambo peine de mort et banda omoni ke bato batelemi ozomona c'est-à-dire que wana nde ezo peser na mitema ya bato peut-être soko ezo sala moboy ba papa ya bakuluna wana bakopesa bana ba bango conseil ke botika biloko bosalaka otherwise bako boma bino tout mona nani soki kuluna pe eko diminuer eko sila tout mona nini eko salema pe mais mwana mboka gouvernement pesa na responsabilité na ye pamba te mingi ya baya opposition bazoloba ke soki bana na biso oyo jeunesse congolaise oyo eponi nzela ya banditisme to akikuluna eza pona manque ya musala balobi gouvernement aza capable te ya ko créer misala pona ko keep bango occupé to busy yango tozomona mwana silisi licencié na campus soit na école songolo to pakala musala ya ko sala eza ko fongola cabine musala ya ko sala eza ko koma pasteur musala eza ko sala ko koma prophète on a ba pays développé notre ba pays en voie de développement net pays to vandinga nayo ceux qui mona silisi classe obligatoirement il faut azwa musala ceux qui mona silisi université il faut azwa musala donc akozala na temps wana te ya kozala kuluna mais est-ce que gouvernement azali kopesa jeunesse congolaise misala po batika kuluna okay oyo nakoloba omoni makambo kimuyibi ubia ke ya kuluna soki obotamaki kuluna kotalaka kuluna ata soki misala eza yaona atunaki na ibandele ya émission yake pona nini biso tosala kuluna wana te c'est que moto saka botamaki kuluna saka kuluna soki tutali na Amérique ata ba pays nyonso tout oyo eza développé ba miyibi basaka kaka bakuluna o basala kaka mais ya opposition wana il faut apesa pe bakuluna wana conseil soki bakoyokela ye bango nde balobaka insécurité na mboka soki insécurité wana ekosila ndenge nini po batante makambo ya kanyama kasisi soki bakei na makambo ya peine de mort c'est-à-dire que kanyama kasisi simbite basolo kaka nani bato bafanda makambo kimuibi ezala te opposition wana apesa nanu conseil na bakuluna wana ezate ke koyiba kozala kuluna eza kozanga musala eza ndenge wana te so eza kaka mwana pe abotamaki moyibi akoma pe kuluna ata soki bopesi musala kotela kosalaka musala te. Merci mingi batata ba mama bandeko bolingo mwana mboka alobi eloko moko eza très important alobi ezali problème ya éducation soki mwana botami moyibi akozalaka moyibi mais personnellement na yebi ke bana babota makaba innocent bayekolaka oyo bazokuta libanda c'est-à-dire responsabilité eza pe na ba parents sengeli pe bapesaka bana na bango conseil balakisa bango nzela malamu ndenge nalobaki na ibandeli éducation bandaka na ndako simeke libanda mais nini okopesa neti conseil na ba parents ya bana oyo ba préféré kozala kuluna kokoze tor na ba misusu koboma koyiba kokata conseil nini okopesa na bango po lobi tango peine de mort kozala appliqué ba ya kolela te koloba ete non mutu toponaki le peuple d'abord seke da komo bomela biso bana conseil nini okopesa ba parents conseil wana okopesa ba parents surtout biso ba africain faut koyeba ke responsabilité ya mwana eza na maboko ya papa na ye bon wana ndina lobina oyo semaka awa na mokili oyo mais na yebi ke éducation ya Nzambe ya mwana ezaka Nzambe po to mona ba papa mususu ba salaire fort nyonso batinda bana tinda ba internat kaka mwana po azala bien mais bana wana basaka déjà perdu na ko ba pe ke za des fois ezaka éducation ezaka makambo ya Nzambe mais il faut ko yeba pe biloko ni tuleli sakabana to memaka na ba famille na biso omona ka des fois misala to salaka ozokenda musala ko sala ka bato makambo zo musala wana na makambo ya mabe yango des fois ba mbongo wana ndi ezo affecté pe mabe nyonso tout papa salaka ekoyeka kaka likolo ya bana soko sali yango na lobaki na mission ya biso ile kaka soko ozo sala bolamo ekoyela ka bana na yo soko sala mabe yo okokanisa ke mbongo yo nazo yiba ya gouvernement nazo yiba buyo we bana banga basala bien mwana yo akotanga classe silisi classe boya komaka komela bajamba akoma kuluna nyonso tout wana ezaka yo papa nyonso tout papa ko salaka kokwela kaka bana mais pona nini akosala mabe po lobi mwana ngaza la kuluna azala boya siko nyonso wana ko elpe gouvernement ikolo ya gouvernement pona nini
Merci mingi na banzi bino ba papa ba mama boyoki toli oyo mwana mboka Roki Kalonji apesi na banzi tokosuka awa pona makambo bakuluna mais tokosilisa te sans toutefois na pesa merci longonya na bana mboka FRDC na wazalendo na kati ya République démocratique du Congo mpamba te bazali kosala musala malamu na est mboka na biso bazali ko beta monguna ya RDF M23 terroriste o bazali soutenir pa ya Rwanda na Uganda longonya na bino bana mboka mampinga ya ekolo bendele kwea te bokende toujours liboso mais mwana mboka liloba nini okoloba na mampinga na biso FRDC o bazali kosala musala ya malamu ya ko défendre pays na biso atako tozana sa agression ba mama na biso bazali violer bana na biso abasi bazali violer ba papa bazobo mabango epa ya Rwanda na ba terroriste M23 tolelaki pona ngonga mulai mais depuis changement esalemaki na armée soit na FRDC tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tshaki chef d'état major wa sikana ba misusu tomoni makambo ezotambola malamu liloba naona FRDC pe na bawazalendo bako défendre République démocratique du Congo. OK, avant la kende pona ba FRDC na bawazalendo nazoloba na ba congolais na mitan oyo il fallait ba congolais nous se sensibiliser pona kosala ta ba marche ya soutien ko soutenir ba FARDC na ba wazalendo des fois tozomona ba biloko mosusu bato basala ka o ba wario ba latina me pembe ba kena rapport para ko yamba fali ko kende ko yamba faire mais ba oyo bazo bunda bazo ba se sacrifier na ba tiki ba famille na bango bana na bango na banda ko bango ba kepo ba kufa pona mboka pona ni ko soutenir bango te faut ko luka ta surtout ba temps oyo ko luka ba to na ba yoka ta sango ke Congo mobimba ba to basali banda pona ko soutenir biso awa et to déjà quand lokola to bosana bango mais bango bazo kufa kuna wana eza message pour la population congolaise mais oyo na kolo ba pona FARDC na ko yebisa bango ki vie oyo tozana ngo eza vie ya molaite eza peut-être nga 10 ans 15 ans na kokufa pe ozomona mabele wana ekotekala kaka ndenge wana yo pe kokufa pe mabele ekotekala ndenge wana mais surtout tiki mabele wana te bande na biso bana na biso tokoteka bango wapi lokola Lumumba ba Tshisekedi ba defendaki mboka wana bakufaki bayebaki kaka bato mokubu bakotekalaka bana na biso bakotekalaka pour ko défendre mboko nde eloko tosala lelo pour défendre tozala soni te pona bana na biso bamona biso ke bapa na biso batefandaki mboka te baleyaki bambongo babandaki de tourner bambongo tozala soni pona bango nde eloko na koloba. Donc biso nyonso tu to soutenir FRDC mampinga ya ekolo na wazalendo ndenge mwana mboka uti koloba tosala ba marche ya sensibilisation ba marche ya soutien na sima FRDC contre monguna ya M23 terroriste soutenu par RDF ou ezali armée ya Paul Kagame kuna na Rwanda tokolonga bakongolais bakolonga mais mwana mboka toujours na côté politique tomoni ancien président mwana mboka Joseph Kabila Kabange o azali libanda mboka ezoe banate ba miso bazolo baki ake exil ba miso bazolo baza exil te position ezoe banate mais tomoni akomi koyamba ba politicien congolais libanda mboka tomoni mikoleleka ki ayambaki Claude Lubaya tomoni ayambaki Moïse Katumbi Chapwe nini ezali makanisi na yo bakongolais bayimi mingi ni yo koloba nini osepeli nango upa des fois on des fois ezaka bakesa na mitunaka na mitunaka peke ba réponse na kanango te d'abord au cause de la crédibilité mais tango zokutana na Kabila crédibilité na yo pe sili mbala moko bakongolais bayebi Kabila azanani po bato bapesa président pouvoir ezaka la population il faut pas voter président mais yo déjà Kabila za moto boma bato be bakongolais belé asala bakambo surtout lelo Congo eza façon eza boy eza pona Kabila wana mais ce yo super ozaka ndepel ko sukuta na Kabila wana c'est ozozela ni ozozela ni do ogoloba na Moïse Katumbi na Claude Lubaya nini pamba te toki pe mirmir ke mwana mboka Martin Fayulu pe okende kokutana naye okoyebisa bango nini ba continuer kokutana naye ba kutana naye te est-ce que azo sala malamu kokutana na bango to azo sala malamu te pamba pe aza pe mwana mboka aza politicien aza pe na droit kokutana ba misusu yo lobini mais au moins eloko mosusu na sengaka na opposition et quand ça pouvoir te pe opposition il faut ezala pe mais na minute na Congo tous na opposition te lelo faut là un problème ba problème ni pone na problème eza ba erreur azo sala po fayulu aza moto ya saka ba erreur ibile makasi ata eloko azo sala kuta na Kabila wana déjà eza erreur
bato bayebi vérité soki fa le kota na Kabila, c'est-à-dire que azana pourcentage ebele ya ko perdre pe bato ata ya mikeo ya tekala de tala lelo fa lo zo ko kate ata ko organiser ta marche depuis to kama ya ville morte ti lelo to mona kangolo soute tout mona kangolo soute eza dina nini po opposition ezate Félix tolingi Félix mais Félix fallait à la peine opposition pour et ça et chaque pression pe asala musala ozomona Félix azoka mbamboka mobimba akosa rande ngwana te sans opposition na simana il faut azala bato mukuku boye bazo critiquer bazo chaque pression pour yempe atelema tous obligé ngana luka taba tamoko boye population tonso lobo moko balobi ke Félix fa sala ka boye bato nyonso batelemi fa sala ka boye ko ezala ko bouscler ko booster pour asala loko mais exacté pour na opposition tous na bato te eza dit nanine opposition va perdre crédibilité envers population pour nanine eza ba biloko ba rare c'est-à-dire que population bazo traster bato opposition pour nanine bazo traster bato opposition opposition est perdre crédibilité envers la population na nini ezaka na babiloko oyo ya kenda kutana bato na bakabila wana nde bazo Congo mais yo ozo kutenda kutana natu na yo nanu entre Fayulu na Kabila na Lubaya ozo idée ni ya bien ko sana ngati ya bango wana. Merci mingi pona motuna na banzi ba bazolanda biso bakoyanola yo pamba te biso boto ba journaliste mituneza biso biano ezali abino mais na banzi bino ba ebozolanda biso bomeka ko commenter na se bo répondre mwana mboka na motuna atuni mwana mboka ngana moni tokomi na suka pona lelo liloba na suka pona entretien na biso ezani ne puis bambote na ba meilleur na ba tout bazolanda biso pamba te tozana South Africa Afrique du Sud précisément na Western Cape na Cape Town Mada City. Ok, nazo pesa ba Congolais nyonso tout ya monde mobimba bambote ya Congo ya bapoto en Afrique du Sud mais loko na koloba il faut patience vie ya lelo ezaka lokola ya biso ya papa na biso kala wana te vie ya lelo comment makasi tozomona réalité awa moto azana biloko azolinga teka ozana zando fandi depuis tongo tina poko bazosomba te kokosala nini mais ozoluka musala chaque jour moto azomazo kende koloka musala ezomona na te mais azaba besoin ya kokosala ndenga nini makambo il faut patience temps ezate ke moto nyonso abotamaka posa na mbongo eza loko te mbongo kozwaka mbongo koyeba ba restaurant ou voyager suka pe okufi après 10 ans 15 ans biso tout dans la société mais biloko so ozomona eza biloko ya mokelo kotekalaka kokenda kaka na babizaleli na yo ukotoko kendaka kokanisa bebele te okoya pamba okufi otiki bana mike bana na biso bazaka besoin na bambongo te bazaka besoin pe ba mona biso tout ça peut être très important papa c'est très important na vie ya mwana na ye wana nde onyo so zakena ngo pona lelo merci na pisibino bambote bele merci mingi batata ba mama bande kwa bolingo na banzi ete bo sosoli maeto sololi na kati ya tosolo la politique na biso lelo ngai elongo na mwana mboka Roki Kalonji bolimbisa biso soki tolobi mabe soki tototi libaku bolimbisa biso pamba te tozali kaka batu tozana makila na mai bo pesa biso ba conseil bo commenter na se mais bobo sanate ko s'abonner na chaîne YouTube na biso mayangani na Politique TV bobo sanate ko partager olingolo banini mwana mboka soki pe ba critiquer za boko ide biso ko assister biso pe soki bo moni ke oyo pe fallait to sala moni ba idée on se partage des idées. Yeah, merci makasi. Merci mingi bomoni biso na mbeba bo critiquer biso bo pesa biso ba conseil biso tozaba na misala na bino bobo sanate ko s'abonner ko partager ngana bino tomona ni mbala sima nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga on peut merci beaucoup goodbye.